Na komba tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Mbote mingi banda émission kimia ibala pa nyoso bokutani. Wabino mamange la François. Ya solo batata ba mama mukona lelo tozalia na mboka ya Belgique précisément na Anvers iva wapi toza awa pona musala papa Smoki Mbangu émission kimia libala. Mbote mama. Mbote mamange. Ya solo mama nanga os présenter na kata na caméra kuna kombo na yo musani osana kata ya papa Mbangu. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Kombo na ngai mama Natasha da Silva. Nazali moyembi na chorale de dirigeants. Nazali pe scout na kati ya engomba ya papa Smoki Mbangu. Merci maman. Mbote maman. Mbote maman journaliste. Ya solo maman to pesio maloba o se présenter bande ko émission qui m'a ibala balande émission qui m'a ibala ba yeba tozana nani to yambi nani. Merci maman journaliste. Ngaya kombo na ngai maman Joana Diasonama. Nazali maman Selo. Merci beaucoup maman Selo. Ya solo balande émission qui m'a ibala et c'est makasi mokona le tango no songa na baete toza vraiment beni toza bana mapamboli. To pesi mala papa maman na biso na droite na ngai maman na biso o tozo benga bongo maman Afrika. Maman Afrique le banano. To lo baki maman Gel na landa kayo mingi na kati na émission qui m'a ibala kasi na sala likama koloba na likama itali émission qui m'a ibala eloko nini porter na kati ndako na yo maman lo bamboka na yo. Tomba mongo tala maneko. Ya solo tolandaka émission qui m'a libala. Émission qui m'a libala ezali ko memela biso penza makambo ya kitoko na kati ya libala. Ngai nakoki koloba ke nazali malamu koleka te
tozali pe ya solo na bambeba biso basi mais à travers ya émission ya kimia ya libala en tout cas esungi ngai pe mwa mingi na koloba ete na kote pe ya bizaleli na kote ya bizaleli na koyi pe kobomba te nazalaka pe moto moko naza na ngai na kimia me soki likambo mosusu ekwei okomona na kosilika mpenza na ndenge moko na koloba pe lisusu te so nasiliki mwana avandi kaka kimia sikoyo omona papa azokomprendre te estce alingi nini likambo nini mpo moto azoloba te moya comprendre eza te mais à travers ya émission ya kimia na libala esungaki ngai na mateya oyo elekaka nayokaki mateya ya mingi echangeaki nga nanu bizaleli pe ya mibale esungaki ngai pe papa lelo akoma pe mondimi na lingomba donc nyonso wana à travers ya émission ya kimia na libala yango ntango namonaki mama Angèle nabaki mama Angèle na obombela yo te naza na témoignage papa akomaki mbangisa papa akomaki à travers émission kimia ya libala my god loba mama loba papa soki nga nazwa lokumu loba mama akoma mondimi akoma mondimi na kati ya lingomba ya papa Simon Kimbangu donc nakosenga mpe na bandeko mosusu oyo nanu bayebi émission te donc tolanda yango eza na mateyi ya ebele ezopesa vraiment na kati na ndako ya libala donc ebongoli ebele na kati na couple na bino ebongoli ebele yango nalobaki na liboso bizaleli na nga mpona koyi kobomba te nazalaki na bizaleli mosusu ya malamu te mais à travers ya émission ya kimia na libala echange ngai bizaleli nde yango wana kokai kobomba yango te yango napesi exemple moko ke nazalaka soki nasiliki omona oloba te navandi kaka omona ezotungisa papa azoyeba te asilikeli nini alingi nini nasala nini donc mais à travers ya baconseil oyo elekaka na émission ya kimia na libala esungaki ngai vraiment makasi même na elobeli mpe elobeli mosusu mpe tozweli yango mpe kaka kuna na kati ya émission ya kimia na libala ndenge nini okoki kozala soki likambo ekoyi na ndako ndenge nini okolobela ndenge nini okoyamba papa ata mbebe ezali ata ye moto asalaki faute oyeba ndenge nini okoyamba moninga ntango azokoma donc nyonso wana ewuti na kimia ya libala esungi ngai vraiment makasi yango nakoki kobomba yango te nalobaki naloba yango mpe merci maman papa soki mankangani azwa lokumu merci maman nzambe apambola bino. Merci. Voilà, merci beaucoup. Batata na maman balanda émission kimia na libala bolandi maman Africa ndenga lobby nga esenga chair de poule parce que na toni ne sengo makasi pona kotala ete mbongo na ekoti na ndaka maman na biso nzambe azwa lokumu tala papa azali kimbangisi te mais tango tali bizaleli ya mama azali ko se comporter ndenge mususu mais na kolandaka émission kimia na libala mobala tali pe mwasi na ndako bizaleli ye ko changer et puis simbongo wana na kati na ndako mwasi akomi na kimia dialogue donc dialogue ekote na kati ya ndako pamba te dialogue ezalaki te na kati ya ndako ya libala mais ntango mama akotisaki dialogue papa amonaki yango esengo émission oyo bakimbangisi bazali kosala bana papa Simon Kimbangu ye moko lokolo inde na kati ya ndako papa Simon mabongo wana akomi kimbangisi papa Simon Makangani oye merci beaucoup maman Africa maman solo félicitations maman. Voilà maman nganga nzambe Maman Jeanne, oyobi pardon oyoki mondimi maman na biso maman Africa ndenga lobi antaki nganga nzambe oloba nini pa maman na couple na bango et puis na bande kwazali ko na biso mala bomboka yo maman. Merci beaucoup maman Angèle. Na uti kolanda maman ndenga pesi témoignage. Na tina na bizaleli na ndenge bongani pona émission munene oyo yo zwi oza kosala. Mais eza yo te eza nde nzambe muta inspiré yo kosala ka émission oyo ya kopesa kimia na libala ya solo soki totali kimia yango biso nyonso tozalaka nango besoin et soki nakoki kozonga mwa moke na kotala koloba ete kimia na kati na libala soki ezangi ezalaka malamu te ezalaka vraiment passe na bizaleli oyo moko akolakisa ezala mobali ezala mwasi soki kaka eza ya mabe déjà porte efungwami ntango porte efungwami satan akoti ntango satan akoti kimia ezala pe te totali donc kimia ozala te mais
likambo oyo ya libala ezalaka bitumba makasi po objectif oyo Satana pe azalaka nango na mabala ezali kaka kobundisa ndenge touti koloba eza kaka bitumba mpona nini biloko Satana abundisaka mingi eza libala soki totali bana ya liboso na bana ya suka yango oyo mpenza Satana abundisaka mingi mwana ya liboso pardon mama mwana ya liboso na mwana suka na mwana suka mama limbola nano malamu pamba te ofungola biso mpo toyebi yango te meme nga mona apprendre yango sikoyo mwana liboso na mwana ya suka mama limbola biso kitoko mwana ya liboso na mwana ya suka donc yango mpenza mission Satana yaka nango na kati na ndako donc akobundisa nanu libala atakaka susu bana ya liboso mpe bana ya suka mpona nini ntango bosali libala na bino eza na nzela voie normale libala ya petwa ndenge tolobi lipamboli ezalaka nzambe apambolaka pesaka etango bokozwa mwana na bino ya liboso nzambe apambolaka pe deja mwana wana bénédiction ezalaka pa mwana wana ya liboso et Satana tellement ayebi makambo wana nyonso très bien po ye mayele oyo azalaki nango na likolo nzambe alongolaki ye te ayebi basekret nyonso wana yango moni libala ezalaka toujours combati e biso nde bamama oyo tozalaka motema monene makasi koleka pamba te mama aza na role monene na kati na ndako soki totali mama papa pa ya mama azalaka mwana ya liboso ndenge balobelaka biso yango donc aza mwana ya liboso e biso etanke bandimi toyebi nzambe ntango toza komona deya kokoso ndenge nalandi mama oyo tokoloba defo na ezalaki na kanda siko na nzela ya kanda wana kanda deja ezalaka Satana yango tata molimo mosantu alobaka na biso tolalaka na kanda te po ntango olali na kanda Satana ye akoti deja ntango akoti akoya na badega na kati na ndako yango biso bamama toza na devoir ya kobondela po bapapa baza bana na biso ya liboso mbeba nyonso papa kozala nango dialogue feza ntango dialogue eza bosololi etango wana nde omoni ale kimia ekozala na kati na ndako boyokani ekozala na kati na ndako soki nakoki kozonga moke na Bible Adam abanda kovanda ye moko koko na biso Adam vanda panda 40 ans ye moko sans mosungi me nzambe na mawa pe bolingo na ye aye kosalela ye mosungi mpona nini abanda kosunga ye mama Eve etotala esengo nini Adam azalaki nango ntango nzambe asaleli ye mosungi maloba kitoko nini abimisaki tala mokuwa ya mokuwa na nga mosuni ya mosuni na ngai atondisa mbi na esengo totali ya solo kasi nzambe apesaki ye pe liloba ya koloba ete mobali linga mwasi na yo ndenge Jésus alingaki église et mwasi fotosa mobali na yo me lelo yo tokomi kotala biso mokile ye kobongola makambo bolingo elongwe tango bolingo kasi to perdre bolingo na kati ya ndako etango wana ekomi bitumba ekomi Satana nde fo akota po abanda kodirige biso yango moni kolo Yesu tango alingaki église tata Simoki Mbango pardon kolo Yesu alingaki église mobali balobi na yo folinga mwasi na yo ndenge nkolo Yesu alingaki église biso foto zala tomikitisa liboso batata donc bolingo eza ko jouer rôle na kati na couple dialogue eza ko jouer rôle munene na kati na couple tango pe tata poto lobaka ka mama te papa pe soki oza kolakisa bolingo te epai ya mama o ndenge nzamba alobaki linga mwasi na yo bolingo eza te etango wana pe komaka Satana pa ye kokota Satana ya kokota mama ya solo Satana ya kokota place wana pamba te bolingo ezali te leo ko wana mama na solo parce que ba mama mingi pe bazo komela biso mingi mama je ndenge nini kaka ba mama kaka bino ba mingi tango so ba mama kaka mais lelo ko biso na posa pe ba papa mingi pe bazali ke mama apesi mama ba bike non topesi bolingo na bapapa tozoza vraiment basoumise na kati ya bandako na biso mais en retour vraiment tozoza retour na biso tozoza retour na biso te en tant que bamama ke mobali apesa ngai vraiment esengo na kati ya libala to kimia kwa kozala pamba te nazopesa napesa nyonso ya ngai kasi retour ezozala te bamama baleli en tant que mama motei mama koloba nini na bamama na yo na bacouple oyo bazali kolanda to bapapa oyo
apesa mama mokongo mabamboka yo mama. Merci beaucoup maman Angèle. Likambo wana nde touti koloba. Tango papa aza kolakisa bolingo epai ya mama te. Mais mama azozala kotosa aza kosala nyonso mpona papa. Mais papa bolingo eza te ekotisaka kokoso mpe na kati na ndako. Mais ngai ke tanke mama oyo nazaki naza mondimi bagenu bapesa biso yango kofukama kosambela kotia papa na mabondeli olobi papa libala oyo yo moto opesaki ngai yango olobaki yo moko pa ya koko adanke linga mwasi na yo mwasi fa tosa papa nga naza kotosa siko papa azolakisa nga bolingo te yango nasengi epai na nzambe yo moko nde ozwa dossier oyo otouche papa po bolingo ezala e tozala na kimia mpe na kati na ndako likambo nyonso siko kaka na mabondeli donc prière eloko eleki prière eza te kobondela etango wana nzambe akopesa eyano na ye okomona mpe bolingo ekozala soki nakoki kotala bien biso bamama avant tobala bapreparaka biso vraiment tozwaka mate ya kokoka bapapa bakolimbisanga mpo soki natali kota batata mpena bazalaka prepare te bokolimbisanga bapapa ntango bokolanda émission bolimbisa vraiment mpo bapapa mpena bapreparaka bango te mais biso bamama bapreparaka biso yango mpe balobaka biso bamama tozala mitema monene yango mpe tolobaka biso bamama bapapa baza bana epai na biso donc biso fo tolakisa bango mais eloko na kosenga epai ya batata toyokelaka mpe bamama ntango mama apesi yo conseil oyokeli mpe mama po batata ebele lelo toza komona tellement yebi nga naza responsable nga nde naza chef na ndako eloko ni ekomaka mama atalobi yo yebi nini nga nde muna yebi totali nga nde muna yebi si balobaki yo mwasi tosa kaka si mwasi azotosa mobali kati ya ndako donc mwasi azolongolisa mpe elongo kuna zoba makambo ya wana mpe eza maki ya bolingo baparole oyo ezokolimine moninga na kati ya libala bana mpe bazoyoka kende elongo kuna eloko nini yo oyebi mama Angèle eza mpena ndenge wana eloko nga nakoki koloba kutu na place oyo wana lisusu eza na donc omoni parole biso mama nyonso biso mama nyonso tokokani biso bamama tolingaka liloba eloko kaka oyo ebomaka biso mais eza nonga liloba papa fa yeba koloba papa fa aza na maloba ya kitoko donc mobali akokozala azane na mbongo azane mpe na bote te mais parole bino moboko motuna bi yango bango mpe alingila or ke mobali wana aza na maloba donc soki abeti kaka moko mama donc akoka su te apesaka na mbongo te mais maloba ezosanga epesaka kimia mbala mo mama azosanti mpena ete naza penda mais sikoyo ezomona na batata na biso ebele ndenge nalobi batata baprepara bango mpena te batata ebele mpe maloba eza te moto ya bato mpe foti na ye te azwaki yango te balakisaki ye mpe te ayebi mpe te totali ye ayebi kaka bon papa abalaka mama fa lambelanga tielinga biloko na mesa soki naza na besoin na ye esili même bamama alobi mama selo bamama alobi ke non esala papa mosusu na ndako apesani ka mbongo mais responsabilité ntake père eza te donc soki mama atuni likambo sala kaka ndenge omoneli donc ye kuta kome mpe mwana ko mama asala nyonso ndenge amoneli mama na ngai kasi yango bafoti yango ozomona bamama mosusu oyo baza mpe na motema monene te atali papa aza kuna maloba te ya kitoko te azomona bolingo yango te ayebi kaka nalambela ye kaka natieli na mesa masolo ezalaka te dialogue eza te ye ayebi kaka bon funa alia moma soki ekoki te fo aza na besoin mama donc mama fa apesa ye kaka soki apesi te eza bitumba et donc papa mosusu ayebi kaka role ne eza kaka fo balambela ye fo basumeli bilamba fo orke te e biso mpe bamama toza na role monene yango tolobi bapapa bazalaka bana na biso ya liboso fo tosunga batata dialogue papa omoni nga mpe nalingelaka boye omoni soki olobeli nga likambo boye soki osali boye esalaka bien papa azoyoka aza mpe kozwa eloko ale kimia mpe eza kokota
mais lelo tomoni yango na wuti koloba ne bandeli Satan azobundisa mabala Satan ayekobundisa mabala kala biso toyebaka tata mutu azwaka charge na ye nyonso na kati na ndako mais lelo surtout biso toyebana mikili na poto ekomi 50% mama tia 50 ngabe tia 50 eloko wana ezoboma mabala ebele eza koboma mabala mpo mama komitala ngamo naza kozwa soin na nga papa bapesaki yo charge okipe nga na bana charge yango osundoli ekomi mama mutu fa sala ngo eza koboma mabala mingi mais biso ba mama bapesaki biso rôle to bondela mpona batata po eloko nzambe sasangisi mutu akokabula te ntango tobalaka tolobaka liloba na pasi to na bisengo na maladie to na santé na pauvreté ou bien na richesse eloko wana eza ngambo tomikangaka singa na kingo tozongaka nsima soki tongi tosala divorce zonga nanu nsima otalebi donc eza alliance mama selo eza alliance mobimba eza alliance oyo donc eza alliance epuis ezali nakoki koloba ngo nini totiaki nzambe témoin tozoprete serment tosigné mpe ya libala tosigné ke ti liwa ekokabola biso siko malobo tolobaka tobwaki yango wapi nzambe sakoma ti liwa ekokabola biso yango oza komona lelo oyo ntango libala ekufi moko soki akei oyo atikalaki soki oyo obomaki libala okei soki obomaki libala okei oyo abomaki na ye te peut-être akokotikala mpo yo ntango okende kuna bakotuna sikoyo ye premier poste wana eza na makambo ye mama eza na makambo ebombami wana donc koboma libala eza malamu te mpo toza ebele baza kolela premier poste ebele baza kolela mpo si olapaki ndai liwa mte okabila bino me bino bokaboni avant liwa eya etango wana ntango okoma la premier poste nzambe atanga po balexio baange bazwaka biso to po balexio ekomi problème siko soki yo muto bandai kopesa muninga soki yo muto peseki muninga peut-être lettre ya divorce ekomi kuna ekomi ote ngezalaki foti na ngate yende asalaki nga boye ekomi ba discussion ekomi discussion voilà ekoma nini yaka kozwa muningo ya tikala pona nini bokende kosamba oyo aza na raison po aleka na ye totali pa ipasse eza merci maman merci mingi merci beaucoup vraiment maman ya solo tosala ngonga eza ngonga donc voilà maman nanga merci mingi maman africaine maman na biso maman Jeanne maman Selo vraiment pona ngonga ta télévision eza toujours ngonga tolini bokopesa na bandeko azali kolanda biso tokomi vraiment na suka émission na biso pona mokona lelo mbala sima tokozonga na émission mosusu mala bamboka yo mama na ngai bon ngana ningaki na bakisa pe kaka côté point moko mama Selo alobaki na côté plus toyebi na bamboka to uti ndengi baye kolisaka biso ndengi mama lobi mwasi fomi kitisa kaka na ndako libala ata papa zana mwa bakokoso wana awa ndenge yoko mona na bamboko tozali ke omona tokaboli 50-50 mais eza pe motif te ke lokola tokaboli yo sikoyo mama olinga omatela tata akotikala kaka tata akotikala kaka tata ata asalaka te ata akendaka epai te ata avandaka kaka na ndako yo moto osalaka nyonso yango wana mama alobaki yeba dialogue boyeba ndenge nini bobanda kosolola mpo mwasi yo moka moto kobomba ndako yo moka moto kobongisa ndako mpo soki yo moko obongisi okomona nyonso ekoleka nango mpe kaka na kimia motu mpe akotia na ye mpe ka teke tata wana kutu asalaka te o tata wana kutu boye na boye ekoyebana te voilà merci beaucoup mama ekoyebana te na mabondeli kaka nyonso ndenge mama alobaki merci mama Afrika mama tokomi na suka mama loba mo kaka mama merci beaucoup mama mpona kosukisa maloba eza nango ebele tokoki koloba ndenge mama alobi biso ba mama toza na rôle munene tokosupporter ba papa na situation nyonso bakozala na yango ezala salaka te biso fo tozwa charge wana mabondeli kaka mais loko nakoki kobakisa mpona biso ba mama tomonaka te te nga papa simbi nga te naza na nga fatigué te yango soki topesa nga mbongo te eza mabe eloko oyo biso na nkamba balobelaka biso yango totubelaka yango batindaka biso tokende kotubela ba mama oyo tozalaka
en 2019 otokendaka na fête à double événement il y a 60 après 10 ans ba bendaka biso ba mama to balobi bo benga ba papa bo senga bolimisi pe bo kende kotubela na tina ke papa za na besoin na yo za ko pesa ba raison oza ko donc lisumu moko grave o ezaki to kosambisa mana yango donc oya mukena ko baksa peut-être yango na donc citation nyonso koza nango toza na droite ya kopimilaka papa soka za na besoin na donc, merci. Merci beaucoup, Maman Jeanne. Merci, Maman Africa. Merci, Balande émission qui m'a bala, Nakatna Rateki, UK Pioneer Sokuta, mais vraiment merci, Mingi. Tozaki, bon, on a ma caméra, Tozaki, n'a les sungi, ya papa, UK Sumbu. Moi, na papa, c'est moi qui m'a dit, c'est mon casse, mon a l'ombote, na bino bas, Balandi Biso, tout le monde est bon, balasima, na combat tata, et mon appel tata, mon innocente. Amen. Amen. Mais le corps a fallu, moi, ça, à lui, il faut y avoir ça dans la paroisse sans verse. Puisque il y a ça, émission qui est là. Donc, mais quelqu'un qui a total la solidarité et il y a moins d'une minute à 20 000 150 €. Et moi, je suis le faire ça. Il y a moi, en guise et en reconnaissance, frère Oyo et Oudaki Kilongo, tu es coupé salé en haut, tu n'as pas dit que tu as Kilongo et maman Kwakadi, à quel numéro le collègue de mon ami Sara Oyasali, n'a pas de temps mon Santo. Amen. Et bien,